Bonjour fidèles téléspectateurs, vous allez présente pour la Rolanda émission Nabino Paradis Musique et surtout na site Morande Tolobara Vérité Universelle TV. Il y a moro de Big Boss Maître John, l'apôtre Maître John, il y a Maman Nabiso Misha. Mais les solos to Robert Labino lelo les solos ya Mindule et zali bongo les solos ya Karmapa ou a Utsobimisa album kitoko tozo benga na kombo ya Caligula o album e bimi na mikolo mukie bana mikie baza koyemba yango. Pourquoi Caligula? Caligula tu yeba ngo eza histoire ya empereur moko boye, empereur o abanda ko supporter te comme na basi, empereur o azwaka tant na ya kolekisa toujours na komela milangwa pe na robimara ko sala ba désir na ye ndenge alingaki. Mais lelo pembe nanga tozali na moko o azala bouche autorisée ya Karmapa bitujeni o lelo na monde oyo ya balobeli azali moko ya monument azosala mosala kitoko et de spraya oyo toromeka kosola na lisolo ya Caligula. Et de spraya, bonjour et bonsoir. Bonjour, bonne année. Merci pareillement à vous aussi. Merci. Et de spraya, boningi simboka pour nous tenter parce que tu as vraiment awa et si ka o ezabongo ni britannique et si ko ba chief science bazali koyoka banzembu kitoko mosala kitoko o balambeli biso le rôle ozemi ya mama ezalaka na libumu pendant 9 mois toujours vraiment l'improviste li solo ya Caligula o eningi sinzembu eningi simokili. Pourquoi Caligula? D'abord merci na ndenge oyambinga na émission obi que je suis un peu malade malgré tout je suis un peu élevé tout aux la staff na ba master toujours au savouré pour obi que le faut quand même toi applaudir pour na Karmapa, c'est un grand artiste le oyo asali musala mokili momendimi. Vous savez on a fait au moins plus ou moins 3 ans que Karmapa en 2016 sous album T. Beaucoup de gens s'est posé beaucoup de questions, mais pourquoi ce bimisate? Or que azaki na ba surprise ebele o akwa rosala. Tant on a qui yango lelo to chelimino Caligula yango wana ezo sa musana ngo. Caligula ezanini parce que il y a aujourd'hui beaucoup de questions qui se posent. Moi ba confuser ce quota, ba te belé bazo comprendre Caligula te. Photos à esprit ya culture ya koltanga trop. Pour lire, c'est-à-dire qu'on a l'esprit un peu à autant à film et puis à autant à moi trop. Caligula azali empereur romain à premier siècle. Azali un comportement très sadique. Azali un slogan et un homme qui me haïs pour qu'il me craigne. C'est-à-dire pour naïe, qu'on s'en la mutumabe, azali c'est mon ponaï. Donc hier on est reponaté, on est même n'a pas si à bande konaï, pas si à batamisala naïe, pas si à bantourage naïe. Yewana empereur Caligula. Mais quand on parle en tant que grand artiste, ailleurs autant là que non, Namoka Oyo, Caligula peut se belé. D'où de quoi s'inspirer l'empereur romain premier siècle. D'où force à la Caligula, parce que Caligula n'a pas de domaine non basali. Même si vous allez à l'université, des professeurs de l'université de Caligula. So que na ba domaine non so ba Caligula basali. Na domaine ba porte-parole ba Caligula basali. Na domaine no ba journaliste ba Caligula basali. Ba Caligula basali na ba domaine non. D'où attirer les sons à yemize mwana. Mutu na mutu azali faut attirer les sons na nze mwana. C'est-à-dire so yo biko sala yango otiki. So yo biko sala yango te oyo kanzembo. C'est-à-dire yango na Caligula. Mais si ko côté mo bozolo ba bana changwe boya kozwa mwana bina yaki musala côté na bana chango ba kozwa mwana bango yaki musala tu comprendre été on a pesaka par rapport il faut tanga ba livre belé est-ce que kolobaki mwana chango botiki bakata mwana mino suki il y a un problème quand on peut pas koloba mwana matete botiki ba mate bakata mwana matete suki quand ba koloba pe mwana ngaba botiki mwana ngaba bakata mwana ngaba tout c'est-à-dire ezaka slogan au artiste à utiliser. OK boké sous plus grave de spray boye sous mutu moko ba lobaka mutu aza atiki mandefu eza loko ebandela liboma mais mutu moko mandefu seke komi pembe seke liboma ne koli. Ah oui. Et de spray batuni mutuna nani yango alobaka. On a posé une question nani yango alobaka. Métaphore c'est simple. Hein? Artiste alobi bien nani yango alobaki nani. De soit tu es bien moutalo, barango bien, tu es bien moutalo, barango sera ba guerre. Tu es bien moutalo, simba moutalo, mandef, tu tangi compote. Poser question, batangi comme moutalo. Yo mona Caligula batangi comme moutalo. Balobi Caligula ezana ba domaine nyonso. Na ba université ba Caligula bazali.
na ba domaine ba ministère pe ba Caligula bazali na ba domaine nyonso même na ba hôpitaux ba de ba Caligula bazali ba niveau partout d'où soki mutu amoni ke nzembo wana et touché et que ça la rango fatigue mabe ya tozo ba ke karma pas un pasteur karma pas un mutu so abisi nzembo lelo il faut mutu na mutu azwa kaite na ye azote ya batu ba changer comportement na ba tu faut lelo tout à fier na mboka lokola Congo oyo Luambo kenda to lui chance karma pas ye bino boboyi rumba bino bobiki rumba boboyi rumba mama Siko de Lausanne première dame boboyi rumba bobiki rumba cravaté kirumba eza musique ya Lutumba musique ya Rochero musique ya Bombenga ya sous Sanchez ya Pamela Mukato sangisi yango biso to benga ngo pa karama pa kirumba musique ya Lutumba to sangisi yango to beti to benga ngo kirumba to boyi rumba te donc ça dit to un mélange ya ba rumba musique ya Lutumba ya Rochero ya Bombenga ya Franco to sangisi nao ya karma pa to sangisi to benga ngo kirumba. Mais deux spraya yoza molobeli ya solo ya mboka na biso Congo zape parmi ba meilleurs tokolo ba Caligula eza compte à rendre tende bandeko musu ba ozwango parce que na un certain temps na 3 ans oyo bande au préparer album bozwaki absence ya voix féminine mo ezanga rabino chanteuse na mo ba akenda voix féminine wana ezanga rabino pas ça kobeta ma solo wana te lelo karma pas un grand artiste aza lelo mutu oyo bana Congo bazoko applaudir pour na ye azosa musala bien. Lelo Caligula 2023, lelo ça fait aujourd'hui 10 jours, mokili mobeningani monde ante ningani ba applaudir pour na karma pas. Parce que zambwa kela, ba linga mbwa kela, zambwa kela te dans nzembu, ça conseil. Ba tout ba changer. Soko yo yo bi za Caligula te pourquoi te toucher? Soko yo bi za Caligula te yo ki. Mais ba Caligula bazali na ba domaine nyonso, ba tout faut ba changer comportement na ba na mboka oyo. Vous comprenez? Ba tout faut ba changer. Karma pas à Luambo à Kenda mais Luambo à Bimis à travers Karma pas bana Congo bazu Luambo na batem na ye na banzem ne kitoko ya zobeta et ça c'est ça mon kid bana Congo ba applaudir ils ont applaudi babi non Karma pas c'est un grand à Luambo to pesi yende mokonza rumba ya Congo mais yo ce que yo roboya ya to yebi karma pas za roi yo olembisi musique eza to beti rumba eza na ba thème nango eza na ba style nango eza na ba caractéristique nango ya omoni to lelo ta 3 mètres pemé na Franco bananyo biso karma pas tata onda de la rumba l'homme puissant. Oui, vous aurez un problème na ba député mais c'est les députés vous aurez un problème ba député ba comprendre ba mona que non après cette oli ba tanga komba mutute yo na Caligula ba tanga komba mutu réseau yo komo zora po tanga komba batute mais batu ba constater que bolo ba na mutu ya batu ba changer ba comportement na bango soki yo za Caligula te ça le passe ni soki ne yo za Caligula o changer o tiki ma bezo sala yango karma pas zote ba nzembo zebele yo zo ba papa Melizo Dodo bana batu bayaki musala c'est ka Melizo Dodo na ye tout ça et de soir ba pesi conseil ba tu vas comme la Zodo de Zamambe Zodo de maramoyo ça na mboko zo mona ngote bana batu bayaki musala mwana batu ayaki musando ayaki libala bongo zani batu ba ezana bana basi te ba kenda ko luka misala ba comme ça ba sina bango na ba compagnie zo mate bozoli mutu musala mais akomi mwasi ya mutu wana mutu akenda ko luka musala comme c'est mwasi na ye bozo mona ngote zo sama na mboko te. Yes, Salama. Merci beaucoup, vraiment. Yango tolobi bana Congo faut robeta maboko lisusu. Pona karma pa na musala munena sali pona Caligula oh lelo bana Congo bazo sepela nango monde entier eningani na espace ya 10 jours ba CD et sili rupture et sili tokomi ko zela ba CD mususu. Yango na force artiste za te lo bakenga na danger. Force artiste ça Chianzembu bandima yo za journaliste il faut faire des recherches banzembu bimé belé yo kinzemba ndengo ningisi mokilibona te jamais yango moi te yo kozwa pe deux fois ya po Caligula sali makamu nango oyo kozabisa à pied levé to vandi kuna na batu na biso na staff baleisa ba mettre masikine oye obite osengi ngai soki na koko sala émission normal na ko sala te parce que obinga nga toujours ko sala ma veste na ngai mais na te
Bon, ça va, journaliste, ça se déplacer, il faut tout ça, Moussala. Et on a télémi, na sala pour tout ça, na bonne année, na sala Moussala, et comme ça, on a le moutou. Mais, et là, on a réussi à battre, va consommer l'album Caligula, va continuer à repérer sa confiance dans Karma Pas. C'est parce que c'est lui qui fait aujourd'hui la fierté de la rumba à travers le monde. D'autres musiciens sont devenus des complexés, des Ivoiriens, des Béninois. Babette a reçu ma solo rumba. Comment Robert a musique, afrobeat, les soirs par non. Ok. Maïel, Yozanango, au Ben américain. Yo boy musique à Michael Jackson. Mboka Oyo, la rumba c'est la mère de tout. Ça c'est le pays de Franco, papa. On a fait Rochero, on est rumba Nyaka. So beti rumba to zati. Ya moni patron abiso Karma Pas le tataon de l'homme puissant. Alobi a redéfendre rumba jusqu'à son dernier souffle. Ya moni lelo bareza likolo Caligula lelo sama comme on montre. Yo tamona kishasa momoni. Mokili mobimba iningani. Partout dans la commune ça va mettre l'histoire il y a Caligula. C'est ça la force des artistes. Merci beaucoup Esdospraya. Je pense que Nzembo Oyo et sali succès parce que Zambouakela et sali succès parce que ça conseille. Mais non, pourquoi Mbouakela ni? Et Zambouakela te? Et Nzembo ba pesi conseil. Même ceux qui battu obike bon, ndeni ba c'est décidé. Parce que Nzembo peut belé na kati. Nzembo zeka voilà ba Nzembo loko ya Patrick Science. C'est un bel aimé Boubé Boussaka Loso malgré Ayaki na ye na zui le côté na pesi ba bon retour ndena kendaki. Est-ce que Nzembo na zamabe? Nzembo ya Chila na zamabe? Surtout ya héritier Minimbo. Ya héritier Minimbo zamabe. Nzembo ya Big zamabe. Nzembo ya Bébé là c'est zamabe. N'est-ce pas? C'est quoi le programme Nimbo Sali parce que après avoir conçu l'album, il faut un concert répétamment, une répétition en show. On est en train de travailler. D'abord, on fait d'abord la promotion de cet album qui vient à peine de sortir. Tu vas consommer, basomba. Tu vas programme et concert. Si tu vas concert à part rendez-vous à la Grand Hôtel, pas de Boyak. Mais tu dois se préparer pour tout ça la conférence de presse. Après conférence de presse, Karma Pas aux avions qui est na poto. Avec ça la suba clip du temps à Roya. Ndé tu repères sa date mon connu tu repères na Pullman. Donc le pour le public na bino balinga arrive droite. Message ezaka ki bo somba album Caligula bo consommer yango banze mozebele ba bébé gourmand Caligula 1 Caligula 2 bébé gourmand AVC Camembert banze mozebele bo consommer bo somba disque wana mais pour la distribution ba tu vas na besoin zango na Kinshasa na pas grec musique na marché na grande marché et puis na victoire na vision musique et puis na Brazzaville et pas ya Fulangenge donc bokende kuna bato bazana plus contact pour va benga so pour ba CD plus 243 89 16 72 728 plus 243 89 16 72 728 ou bien au combat moko Eco Karma Pas Bokoti Bogosa l'information nyonso il y a orchestre Nepso rive droite classe pour na kosuki ça. Merci na Aleisia, bonne année Aleisia, Metamasikini, Kuchafo na Tuf, Musalo Sali Kitoko, Tobeteli Maboko, bon continuer à consommer album Caligula, bon ça toujours confiance na Tata Onda de la rumba, l'homme puissant, le patron de la rumba africaine, il s'appelle les Karma Pas. Merci beaucoup, là c'était Esdospraya, le Tata Onda de la rumba qui est Karma Pas Bitujeni. Pour moi, j'en profite pour saluer Flora Pambani, Bilamana Bilamba et pourquoi pas à mon vieux le fleuve Congo, le fleuve Congo, Pachaman, Pachamiliki, Ayatollah, lui aussi son album arrive bientôt, na combo ya Bimana Vinanga avec le fleuve Congo. Pachamiliki Ayatollah papa standard babi moto abongisaka elamba moto asalaka elamba ezala gu na kitoko bien Flora Pambani la sape intelligent ezo yape kalamingite. Là j'en profite pour faire big dédicace à celui que j'appelle Shakira Goutia Roi Simba Goutia ba Shakira et pourquoi pas Gédéon Mavambu mon vieux Alain Mo de Bilbao Gilles Vasimba Gilles Kanza antivirus mon vieux Guicha antivirus nabo sanarate tonton héritier Minimbu wana
na banani l'unique agence qui est l'agence Soleil Ngandiama mon vieux Soleil Ngandiama babonane na yo yo na maman Jeannette Lomboto Ngandiama na bosani binote bambote belé vraiment merci ko première dame ya Lausanne motema ya papa na biso Gobelisha avec Rit Andy un enfant pas comme les autres derrière la caméra c'était toujours Yves Mobatila et surtout n'oubliez pas Caleb Congo ou à la image les canaux qui te connaît l'engui le vieux capital Luciala Lola na Lola le vieux capital Luciala Lola na Lola babi capital Luciala Tiko au tac capital Luciala Tiko au tac Talek